Karine Mokonza benganga. Oh, oui, Karine. Yo tanga no bakoma banga mama bambila te. Nalia pa bango. Karine Mokonza benganga na téléphone. Oh, pesanga de balance ba bandai non caisse à l'époque fait ko o se retrouver te. Karine Mokonzi, o aza concert nanga. Abenga lobi o longa pas faire, o ya pas héritier. Siko on nga diaboliser nga, na longa pas faire na ke héritier non. Nga za soifé d'argent te. Ya pas héritier. Na gangela tie makasi, il soit fou ya. Toto bon moment là la tangola te. Yo tanga no pe makombo. Na boma ya kufa ko kate. Dereza makasi héritier. Moi mukalo kwa mbisa te kasi balianga doko. Na vina pour travailler makasi. Ko yemo ka lobaki. Si on a bêté simité bakati maboka bêti pe simita. Pour musique héritier sous baka na veille na bango. Bon bêta musique na par rapport bon ça na réunion bali kita non 5%. Musique ezali côté studio bêta ouaka mokile yoka. On ne dépendra pas ensemble, ne dépendra pas les parts de faire la gestion des nuances, papa social. Saline avec fidèle Nyon partout dans le monde entier, à travers Internet, à travers chaîne Oyo Yamakasi, Congo Makambo TV, et puis na Congo Vérité Polele, et puis na Africa Telema TV à Boss Ngala. Et c'est bel et bien votre humble serviteur, Chéri Kobetox, autrement dit. Ça et cette émission internet et puis chaque Congo ya bato ya théâtre. Alors les loges Chéri Kobetox à travers Moussala na nazo sala et la bino à travers ma communication réseau la secteur d'information pour les gars partout dans le monde entier na précisément Congo RDC et puis na Kinshasa là dans na Willery presque na Willery na Nyangwe et si quand on a télémisi tige on appelle ça bino actualité musicale ndenge nini makama musique ezo kende mais na kati ya plateau na nga o na koyambela bino mutu moko bomesana na ye mingi na ko annoncer na ko monete peut-être bokoyo ko sila bino posa te ko yako pesa bino lisusu motema ezala duku na ko pesa bino de kala mingi te komo na na ko kotise awa poto solola. Alors solo Omar Itimbo asimbi caméra ninga sala nga artiste ba idanga makasi neti ndeko nanga artiste oyo lelo le Chéri Kobetox na koti ba faire na yo nous allons ça les photos à la tous à l'esika moko to soutenir yo tout pesa na ba idée parti Kobetox mbui le poko na zo ba Nicolas Plessis Chéri Kobetox tout makasi na ko tout mon la ndenge na lingi pour parti Kobetox ça sali wako etu wa mankanda. Alors na pesi mbote na pitch au monde bilai wako etu depuis ba nord na pesi ba mbote mais master na Rodrigue Dimoke na Allemagne. Merci beaucoup nous avons encouragé pour la sala na sala et puis bande ko nga nyonso ya Facebook ndenge ko encourager nga Chéri sala musala ko banga mutute banga nzala na liwa ponga na sa carrière internet tant on a dit ça bino ke na benda ka bote bota deuxième république teleni kawa ndenge ezaka na kati ya Kinshasa tozo pesa actualité. Alors na pesi sumbote na Kashulu Samba mwana mwasa ta ya kitoko et puis na bosani te Caroline Siangangu ba bote yebisa ba mama nyonso tu ya muziki cœur ya ba maman d'amour na pesi bango ba mbote ebele. Alors lelo toza l'actualité musicale nini poto za ya ko bouger poto za ya ko ningana ba maître ya Fally Ipupa ba maître ya ba combattant lelo ba telemeni ba lobi concert ko beta na poto ya Héritier Watanabe na Fally Ipupa. Mais lelo actualité ya mwana zo dominer to yebite soki ba kolonga to yebite soki ko leka ndenge nini est-ce que concert ko betama to ko betama te yango tozotalela ngo kaka lokwa biso toza bapandisango tokolobela ngo Chéri Kobetox sabanga anika nzala na liwa yango na olobela ngo est-ce que zaka malamu Fally Ipupa beta to Héritier Watanabe beta et puis est-ce que ça peut malamu kaka bo beta nyonso to wana ekoyebana mais biso tozolinga kaka kibondeko pe misala ezala na kati ya ba congolais. Donc ça n'a rien à voir na makambo susu na auto somona ke na internet bazo kosa ba makambo internet on peut makambo zo kosa mebele na moni dernièrement awa ba publier ba lobi Fally Ipupa ba fundi na famille mabele lisi internet on to ke nango wapi. Est-ce que c'est vraie information wa nyo soto les akara lokuta internet na internet ka yango to comme même crédibilité za le soute on ben invité comme banga na bengile ti Marie-Jeanne Bolole boye o aya ko sala émission mona Chéri na banga na ba titre na bino wana ba titre ezo bangisa ba émission ezo bangisa ngai na banga na tuna kana mutu et surtout titre na cha titre ni to so la no titre ngo po titre pe mo pe etel sa émission na bango pe bana poto balinga ba titre wana o comme Chéri Kobetox afingi solo Omar Itimbo o mona kati boye afingi na yeyeti
bato balingi ba titre wana donc maramango eza mystique mais tika to so la score na adeba oyo faire gola shetani gola loba petit face à la pembeni nanga petit face à makambo petit face lobaka po ye pe abanga na yete apesa biso news ya faire gola po on dirait pas ça na mboka te asala mo ba tourner et o azotambola na orchestre na et puis news o balabaki ke faire gola orchestre panzani faire gola ba musicien ba longwe tokoye bango lelo pa ya deba on azokotsa déjà na plateau oye wana soya solo maritime mola kadeba adeba yo renza pa bandale tongo makasi alobi we ezali adeba yo nzamba bandale et transparent pe bana basi na kobima lokola tongo nzenga lokola sanza na kongenga lokola moi bokasi lokola litinga basoda baketumba babile pas de faire gola Jésus de Niasi mikono bengi ndoki penja opération likofi chanter azanga de vexel ici na mesana na milelo ici na mesana na bashot aosi mokano kolelisa ngai sala nanga nyonso le pas de faire gola Jésus de Niasi nalinga ko makasi na koleka mama abotio personne de bayon nzamba bandali yo ndoki penja chanteur azanga diverser le pas de faire gola personne pas de bayon nzamba bandali contemporain azanga diverser bon kokate makasi na bise bango déjà dans la terrain il faut la tapoter ma bénédiction mais bien té na biso na autre côté ade bayo siko na tuno mwa muke bana bandele bele ba otuna faire gola opeso nini ko ozolobela kaye ozofinga batu likolo na ye ozoluka ba bitumba likolo na ye faire gola opeso nini. Ouais, en tout cas merci pour la question fait ngai ko bientôt so moni la vie na mutu apeso sandro na mutu azo considérer ça des choses différentes les hommes mutu so apeso mo mo considérer côté nga le pas de faire gola le pas de faire gola Jésus Niasi papa social ayebi président de bayo sola makasi nga fait gola changa bala ndeti tozalaki jeudi na studio andi akabelenga $50 futa transport c'est que là ça va si vous faites gola so apesinga mo fona panza sango na bande mo apesinga mo na sens te bana bande bayebi vraiment le pas de faire gola abunda bien pour nga c'est ga wumela. Alors j'ai dit à Bozaki na studio yebisa biso mouvement ya Shetani Gola oyo ezali ezo évoluer makasi na nzembo oyo uti koyemba oyo kangi pe na po biso tosala na biso zamba mute tosala na biso kaka mais na pesi okosha kabananga le pied magique okosha kabananga le pied magique déjà na pesi mbote na martyr wana le 10 17h30 tozala pour soutenir yo kabananga le micro na boka ka yena botini na yena varese na ye le micro na boka ka ye alors faire gola orchestre ça wa c'est na studio tout ça na tourner non OK c'est pas de faire gola Jésus de Niasi mamtu de vide tozaki na clip na maluku ngape na zalaki po to boka gêner ki boka la miki to abet na kalu bo wana na bisio sur bimi ba to ko crier ba ko lela babeti na nani na kaluchi na bisio faire kaluchi kaka oya vient na biso tutu kaluchi abwaki na gêner ya boka na gêner dans le pas de faire gola Jésus de Niasi kaluchi abwaki faire pas bwaki après na suka faire ati mo ba mungu ati ba bilenge auto bien en français vivre un civil événement sur scène pas de faire gola na bisio de kena linga faire gola so yino ko nanga saka papa na catholique nanga singa basale permutation balongo bene ke ko mama marié ba tele pas de faire gola Jésus de Niasi tala musicien lokola Michael Jackson ça kufa mais la musique pas ça faire gola félicitations c'est que faire gola room la makasi na bisio to to pour mériter nango nga ntambi nanga le pate to bon moment na tangola te yo tanga no pe makombo na boma ya kufa ko kate gere za makasi hérité moi mukalo ko ambisa te kasi baliaka doko faut travailler makasi ta vie pour travailler makasi ko yemoka lobaki so na bete simiti bakati maboka beti pe simita ko musique hérité sou kana veille na bango ebeta wa kana veille na bango ay bongo ba Bernadette Masengu ba mzembo loka ba beti trop ba affection so beta mais non pela ngai ko berto to bien on s'appelle en français culture dans les mois parce que ba recherche parce que ba analyse parce que ba réunion bon beta musique na par rapport bon ça ba réunion ba kita non c'est pas ça musique ezali côté studio beta buaka mokile yoka so bino musique bo beta promotion musique bo beta promotion et ça ba blague tala toti siko na Angola c'est que na Angola ngai Angola na ba musique ba kenda mo bile mais faire Angola ba kutana ngai héritier yebisa biso malgré yo kenda kité mais les cas qui ndengeni non malgré tout ngai Angola kenda kité les pas de faire Angola Jésus de Niasi papa social ni kaboroni ka moto yambo bazaki na voyage Angola en tout cas faire nga barre batu na Angola na biso banda na botama c'est premier fois na mona faire atoye manze moi jugement pour na kenda kité mais na ba vidéo na mona moi si sentiment qui m'a attaqué si ma câble la courant coufi banga ba oui banga ba porter faire la plainte comment sentiment est manifesté les qui m'a cassé boy le pas de faire en achète là le pas de faire la on mérité dans un monument na Congo vraiment on mérite yebisanga misé nyongo na Congo ali ki fait aza na belle voix aza beau garçon aza miribola aza catarapite aza sali fraternité aza sali au staff aza nyonso
Les pas de faire école à Jésus de Nias. Voilà. En tout cas, les pas de faire école à Moumela. Mais, ngai na vane OK c'est voyager. Karim Moko Zabenga. Oh, oui, Karim. Yo tanga no ba komo banga mabambila te. Nalia pas bango. On ne dépendra pas ensemble, mais ne dépendra pas les pas de faire école à Jésus de Nias, papa social. Bah le présent ou la zone à côté il y a 24 qui va si plus serré na compliqué ni zamba bazamba sala. Les pas de faire école à Sorota mon ancien ami qui sont pour amener le côté bosta de Jésus na tongo. Ana beauté no bien na français vous servir comme vous les méritez donner ça contact travailler ça chercher des infos qui notent et requêpance. Les pas de faire école là. Karim Moko Zabenga na téléphone. Au petit sanga de balance ma bandai non qu'est-ce à l'époque de faire école au c'est retrouvé il y a pas évité. Na gangela tie ma casse, ils sont avoués. Oh, c'est normal. Adeba tolo banano. Karine Mokonzi, oza concert nanga. Abenga lobi olonga pas faire, oya pas héritier. Siko on nga diaboliser nga, na longa pas faire na ke héritier. Non. Nga za soifé d'argent te. Place nazolia, nazo $200, nazo $20. Mais tant que les gens vie muto azo considérer muto eleki mbongo. Yona lisese na loba, oyeba muto alinga ko makasi ngoloba aso ko pesa invitation. N'elengi wana elengi c'est ça qui fait que a pesa invitation te. Mais ça collègue na musa, mais c'est normal. Mais boye bande muto alinga ko makasi, faut pesa invitation jour alibala. Normalement. Dès que na ko mengo to sola be wele o ba yo pesa invitation te. C'est aux pour pesa une convocation. Pas qu'à entrer à la salle, n'importe quoi. Parce que je suis menacé par rester, c'est la honte. Non, on a vraiment dessus. Alors, j'espère que votre la biso partout dans le monde entier, sur Internet, pour biso de télémisara raboé. Nous avons la micro baladère dans Kinshasa, précisément dans Nyangwe, dans Willery. Nous avons la mission. Alors, on a porté surtout pour Hollande biso. J'espère que ça a un plaisir. Les amis de faire ego là, ça a un plaisir. Pour eux, il y a des soldats makasi. Mais alors il va y bailler. Bon, il va ngabengeni ni pour aba mike ba ko kate Karim Moko Zabenga ya parti ngola non petit sanga de bayon samba bandal non qu'est-ce que faire golo se retrouver te ya be héritier na bisiko yo ou te be héritier na lote na la foot na GB3 chambre restaurant lo mo msala tisiko ba mwana te moi je suis patron moi naza patron makasi comprendre ayebi yo moni Karim Moko Zayebi eza kutu initiative lo bato zala na match na yo naturellement apesanga numéro naturellement na biso déplacer akabelanga na $20 ngana senga ete ayebi bo sentir étoile sikoyo studio zo le gandenga nini faire gola osala biso nini osala biso ba chanson nini oyo o pesa biso déjà groupe oyo za kapembe na faire gola ngana zalaka wana na mona ba faire gola linga ko makasi mareba na banal ba otongo babi faire akabelo lo côté mais toujours ozo ko ba pa na ye donc on pesa biso nini bientôt. En tout cas, les pas de faire école à Jésus de Nias, papa social, ni Kaboro, ni Kamoto Yambo, tout ça qui est dans le studio. Et puis si on fait, il y a un doki, et puis si on micro bengen doki pencha, il y a trop ce qu'on a rien qui papa Wemba. Papa Wemba ça koufa mais à petit sous à tout goût. Ayembi na koleka plus que papa Wemba. Pour les autres la calamité. Ayembi na niveau mon boé. Ceux qui disent mon eleki na jugement na kitoko. En tout cas Ayembi, à petit bina fermer mon rouge parce que ça monte na canne vraiment. Alors, Ibrator à la Kibisobi, le DG rendez-vous Naba, à Robimisa, Soaka Obanakini Barobina. Fabrigas a sa bimisi déjà générique, ils ont fait déjà, a bêti déjà moi flash. Et puis, Fali Poupa, alors le DG était menafoire. Mais le DG fait rigolo à la Kiba de l'autre côté. Et dans la Fabrigas, et dans la tenture Fanny, et dans la soi-disant obligatoire. Comment vous n'avez soki obligatoire, soki obligatoire. Ibrator. Papa n'est pas Fabrigas kutu azano aokono misikite po azamu wate menyao. Bosko yomo bosko mwana obetani. Po ozwa Fabrigas, ozwa tenture Fanny. Yo banga tena otanga bakombo. Obono kina bango. Banga en prison. Ngai le pas de faire école à Jésus de Nias si c'est bien nga petit sangai. So ba kanyo na 9h45 na 10h chez soi libanda pe non za libanda. Mais ça c'est normal ba yebi. Ngaza mwana bandel sinkin. Ya blague te makila. Comprendre? Mais na bandel sinkin na ta nzamba ba kuma 100% faire école à des bons na tambola ngo pe wana batamu ki ba mona. Bata l'autre là pe ba mona. Comprendre? Yebi sangai no kese ya l'autre là. Ya tanti Fanny. Misé nyango oyo yebi asala kombo ko misa faire. Le autre monde a Jenny Alongwe a pas soi-disant pas. Ah, Mutunguba. Qualité. Jenny a pas Mutunguba. Ah, tu as compris ngate. Jenny Alongwe bon chanteur na kati ya orchestre de Angola. Le lorsque Jenny to eba qui a vivra bien, a ça danger, mais le lot Jenny a qui dans la belle il y a bien na biso Kofi Olomide zo produire. Pour mon na vie qu'on a pressé ça ma belle. Ça l'a prêt mais qu'on a pressé Jenny no orchestre aux bon garçon il m'a rappelé pourquoi presser? Malinga ba ke voyage Angola yo tikali. Aujourd'hui, des gens qui trop, Jenny trop va voyager. Mais tout le monde trop, c'est qu'il faut multiplier le travail si vous êtes esprit. Jenny est déjà bien. Elle est déjà bien, mais multiplier
esprit. Tout le monde a Chikito, Chikito a l'ongwa qui a zongi, mais soda ka makasi, a mérité. Parce que yo l'ongwa pourquoi? Tout le monde a garçon plaisir. Garçon plaisir, donc ça fait Egola. Roumeli makasi. A Roumena Rolekanga, mais yo n'a rien qui voyage Angola. Nga où tu voyage Angola, qui est le pas de faire Egola, Jésus n'est pas si un petit sang de balance à Babandal. Si comme tu le fin mais pour ça précédé mais après. Nga faire avec un téléphone. Le pas de faire Egola, petit sang de balance. Alors on a beaucoup de gens ensemble, maintenant on a fait Egola. C'est l'émission à débat au côté. Il est tiré au rapport. Il y a un émission. Signature à Moutou, on a facilité au Wanga, on a coberto, on a conscience à Moutou. Au moment où on a bandade, on a missile. Missile ballon à monter. On parle, mais l'autre, on a facilité, on a missile ballon à engager. Mais, pour les bases sur l'eau, c'est grave. Baka Taranzete n'est l'angaté, qui est pas pour les langatés comme un cher. Si vous avez il n'est pas de faire la Jésus n'est pas le roi Nzete n'est l'ango kataïmé. Pour que subir conséquences. Voilà, merci beaucoup Solo Maritimbo. J'espère que tu commences à chiter. On est avec un entretien pour toi information par rapport à Chetan il fait rigola. Tous déjà Moya Souka poto kabwana de Bayao pour na sala ibino actualité musicale biso pena bato bozo komelanga bolo balanga chéri kota na politique na kota politique te po simananga likili azate général azate na azate na sala kaka émission musicale na ya na politique te boli misanga pardon pena pona boyi na ngana beta na boyi alors de Bayao pesa biso mona yo ya Souka par rapport à émission ouais par rapport à émission oyo mona nga souka ezali kaka. En tout cas, les pas de faire Egola Jésus de Nias, en tout cas, place à Salia, vous, mais la macasse, alors ça n'a pas très bien, alors ça n'a pas plaisir. Il n'est pas les pas de faire Egola Jésus de Nias, n'a pas partage de concert à foot à rater, répétition à foot à rater, pas au considérer. Quand la bande va t'offrir un apport à des barres fazer, à des barres chèques, à coup, ça n'a pas de faire Egola Balo, et pour un sentiment, faire Egola Pesa Gelo, non! Bah, j'ai jamais vu pour la libandate. Ndaku oyo la raté moi we besike tangareza ezate ngapa le padre faire Egola Jésus de Nias petit de adebayo yo soda makasi na zawana on va se retrouver na profiter kama on appelle Simote na pas ya dada pesi mote en France na Paris ya dada pesi mote na pesi mote na pas Solo Maritimbo soleil attend muto asimi caméra na pesi mote na pas par terre tout ya figure de ça actrice tout ya figure de ça na pesi Marie-Jeanne Bolo na pesi mote na pesi Falon Imbote moi c'est pembe moi c'est kitoko na pesi Fifu Ngenda soldat makasi on a pena serre na ngai depuis kuna Fifu Ngenda soldat na pesi Imbote na pesi Anel Kabachi moi na Souka marqué dans un muta l'autre là na pesi Imbote en tout cas na poste na pesi Fisson Baptiste Nzuki Jubert bato théâtre premier comédie au mona Jaguar Nzuki vraiment invité de na linga Baptiste vraiment na linga ko makasi ta ko le ka maman aussi à toi moi sur la bostanité na pesi vraiment les gens belé na pesi maman Lina Malembe moi aussi à maître Marcelo na casa Paris na pesi au moté la bostanité si les aigles jaunes moté mal pas de faire Egola Jésus de Nias en tout cas sous moi qui toko makasi na biso en tout cas si les aigles jaunes pesi moté ma faire Egola banda na pesi marka uzi moté na pesi échappé moté na pesi bango nyonso tout le na pesi bureau tout a fait garçon plaisir trésor congolo ces jeunes ont la bostanité en Vasco Mabiala la pression moté Blaise pour la pression moté la bostanité maman Lilinda là moi si ya papa te on a la pression moté maman ni moi si honorable monsieur Willy so à Paris la pression moté la bostanité Auréline à Paris la pression moté à tout cas muto souka la pression moté là ngai pas ya yeso na PCD dans Bosiliga la pression moté là pas ya son excellence honorable parti Ibuya moté ba Benoît son excellence maître avocat Koko Kayulu Misambu vraiment coup de chapeau bana tout ya figure de ça na pesi bino moté na ba balinganga te vraiment na linga bino makasi merci beaucoup to kaboina Adebayor Nzambe ya bandal oyo alobelaka faire Egola Chetan Egola artiste ozo la fierté RDC ezana ngo zamba faire Egola te mais to yambaki epo tozwa actualité musicale par internet par chaîne nabino internet Congo Makambo TV là to komi na Souka to suis information j'espère que nga chéri compétence na ça la bino ka musala nazo bundana na ça la bino musala na bisi bato bozo komela ngai na Facebook ça l'émission politique na ça la té nga na ça la musique ba théâtre do na politique na okota té alors to kuta na émission ko ya Solo Maritime merci beaucoup pour le chapeau to simba caméra o edengai na sécurité kuna artiste oyo azali wana parti compétence mbuyi oyo azana master na ye azosunga master na ye po boulot kende malamu et puis na bosanité master na ngai Rodrigue Limoke mon ami personnel na bosanité Charlotte Mavinga na Zurich na Suisse vient nga Fioti Ngoma
motema mama dongoma na bosani te José de Londres Sida Bilele ya mama Charlie Malula bino nyonso na Suisse na pesi bino bambote bye bye on se retrouve na émission koya ponga na zakaka desa iset check bye bana king bana poto serviteur na bino ye obolingaka na kombo ya Jino basuso pembe ola osiliki kamosika ngona mingi ba nouvelle na nga makambo na nga makambo ba ninga misusu ya ba artiste Congo Makambo TV Congo Makambo TV si tu es biso makambo bien ya ba musicien Congo Makambo si tu es biso ba information ba actualité kitoko tozona Congo Makambo TV bolanda ba actualité tout bolingaka théâtre musique football en tout cas Congo Makambo TV vous mettez là Congo Makambo la chérie Copertos dessin et set osanga orgueil osanga na yo orgueil nyonso eza na kati ya Congo Makambo ele biso ba kitoko ba bikwaka ba ntongi ba ntelele Congo Makambo Congo Makambo TV et biso ba réalité Congo Makambo ba formation ba source bazozo ba formation ba source a toi Congo Makambo ninga lo beate chochocho mboka na yo umela